Merci Boza Ebele Liboso etendoke pour Kolanda magazine bino alingala to pesi bino mbote et puis to yebisi bino lisusu bo continuer ko sala biso confiance dans le longi oyo kaka Boza ko sala biso lelo tozo fongola magazine biso na manaka oyo ezalaki bongo mokolo ya lundi oyo uti koleka chaîne de prière ya ba mama oyo ezalaka chaque lundi na mangembo bet peret et longo na la fille du sacrificateur Blandine Teka mabondeli ya kafu kafunde ezalaki wana kasi na boye mama atei biso na tina na oyo talibongo entrepreneuriat na monde des affaires ya basi bolanda nini lekana ekuna elongo na Francis Matondo pour na compte ya magazine chrétienne à Lingala. Ezalaki ya koinda mokolo ya lundi 18 septembre 2023 na mangembo bet peret ba chaîne de prière ya ba mama elongo na la fille des prophètes Blandine Teka ba mama bazalaki wana ebele ba prière ya kafu kafu ezalaki pe wana kasi mama Blandine Teka ye alobelaki ba mama na o etali bongo entrepreneuriat na boye ba témoignage ya balolenge nyonso pe elekanaki kuna kasi ba mama bango bazangaki malobate pe balobi boye na pesa ndeko makasi ya kwa koluka nzambe oto luka na bet peret parce que mokile condamné nga ke na ozwa diplôme d'état te nzambe o ya Espérance Mbakadi o Blandine Teka bangaka na bet peret yende apesinga diplôme wana na 62%. Ya on a peki bandeko nyonso tu ba koluka nzambe oto luka awa o azana mawa oto lelaka mawa ne pukat ne sika oyo ba koluka nzambe o akopesa bango diplôme ndenga pesinga yi moi c'est à kovanda te à dépendre chaque fois na mobali. Moi si balobi aza être semblable ya mobali donc tant mobali azoluka yo poso ya tana mo mukie na yo bozo sangisa pona bonne marche à famille na bino ezelo malamu bandeko ba mama baya koyoka maloba nzambe mateya oyo ko pona ko construire ba vie na bango ba famille na bango et côté les misa bango ko fungola bango miso na mambo ebele donc eza bien mateya ngo za mateya mama nzambe asunga biso Matéa maman ils ont tellement bien ba prière à boyer ils ont posé ba réclamation ma bota ba biso ba oyo ma trop et à cause de prière on a besoin restaurer biso azo pesa biso ma carte pesa biso ba souffle de vie oya na bengo na dette peret lundi ils apprennent ba maman pour ba jeune fille ba o baza pour ma bota ba ya ba o baza pour ma bala ba ya azolo bana pour un message à mardi to bengi tout le monde yem to za mutali boma memae oza mutata mbolaka te memai même aza mama ba côté na morgue yakanayi alibiki ezalaka donc lundi wana ezandi akobeba kozanga te papa mama mwana mema bato nyonso en tout cas lundi wana eza lundi ya guérison totale napesi merci na bino nyonso na be ba mama ebele mama moko arate te nga na uti musika na Londres na ozala yana bengi ba mama bo se préparer parce que ça chaud et ça là que oya koya ba problème na ye akozonga te ndenga yaki bat bako kango ba pe ba komona loboko na nzambe parce que ça jeûne et prière babi ke milimbe musi se bimara nini par les jeûnes et les prières moto a général mingi azo lesa molimo kaka na cadre ya ba prière na mangembo bet peret mama Blandine Teka alobi pona tina na ba programme oyo eza kobanda mokolo ya lundi 25 kino mokolo ya samedi 30 septembre 2023 eza vraiment sujet moko très important autozo exploité na mois de septembre pour les mamans. Ce qui n'a bien la la motuna no lobby pourquoi sujet wana parce que tout le monde qui katia ba mama miso na biso sota la kaka na kolata nzokande mama jeune fille moko akoki ko sala quelque chose na nyonso onzamba zo lexana maboko na ye tokoyaka na église mutu moko taloba ke nzamba pambola ki ete parce que nzambe akoko pesa mutu $5,000 ma pesi yo 400 a pesi yo 500 a pesi yo 200 yonde mutu sengeli yo gérer alors tozo te yango pour que ba mama atana $200 atana $100 mama kokyo sala eloko moko pour que akoma utile mama akoki koteka mapa mama akoki koteka eloko songolo pakala tozo te yango poto longola ba mama complexe maman on a besoin kaka to tambola na mutu kande moninga zo tambola la Bible lobby il y a un temps pour toutes choses oza pe kaka na besoin pour faire quelque chose faut que de Dubaï to que de Chine mais okoki banda na Gambia okoki banda na Zandu bana bakoki tanga libote koki pe ko épauler mobali na yo yango tozolo bela makamo na kati entrepreneuriat tozolo bela ba raison tozolo bela ba clé à succès donc il y a beaucoup de choses là dedans où tozo parler à partir du 25 au 30 tozana séminaire munene oyo ekobanda
ekobanda tokende nango na jeune prière bongo thème na biso ezali le pouvoir d'acquérir. Alléluia. Donc makasi pouvoir ya kozwa. Alors toko exploiter ngo to teite yango déjà 2 mois. Alors to nito kota nango siko na mozindo a prière. Po bato mususu pe bazala lipamboli liboso na bombe ba ko kozwa te. Donc fo nzamba peso makasi ya kozwa. Po moto moko ta ko pesa yo soki nzamba peso te. Soki nzamba peso yo na sa moyo ba peso. Alors il sengeli bato basani ba kota pour que bazwa pouvoir wana ya kozwa eloko o nzambe a réserver liboso na bato mususu bazala lipamboli mais bazola la baolela nzala. Mais lipamboli eza liboso mais na azana ma pouvoir a kozwa ngote parce que bondoki leki parce que makambu kilikili yango wana topesi thème wana le pouvoir d'acquérir. To bengisi bato bazali basalaka soki bazana na temps parce que ça de 8h à 11h femme mariée, femme célibataire, femme basio bazali femme celle au babota bana bazalaka bango moko babokola bana bango moko bango sofo bazala eza likambo ba maman karate eza likambo ba maman na ba papa. Alors semaine prochaine tozo so ba maman na ba papa na papa nyoso eza loza ministre eza loza directeur sala ka songolo pakala sika songolo pakala mutu no saza na besoin libondeli. Est-ce que libondeli so occupé ba titre tonine mutu so aza na titre mazo jour nango te mutu so aza directeur mazo rambongo te mutu mususu aza na poste mais bafutaka ete. Alors mutu nyonso aza na besoin prière oza la pasteur oza na besoin prière oza la ministre oza na besoin prière oza sur commune de Ngiringir avenue Makanza entre Chaba Gambela toza wana 80. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elingi. Programme ya mabondeli oyo eza ya biso nyonso. Awa na Makanza numéro 62, Chaba asosa na commune ya Ngiringiri, kaka na Mangembo Bet Peret. Yaka ndeko, Nzambi aza ya biso nyonso.